DKM Flash TV. Awa. Sona olo tondite komeka tena DKM Flash TV. Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV. Beaucoup d'informations bien. Oignon se fait ça conseil beaucoup on a DKM Flash TV. Vous s'abonnez belé. Vous balimba mon orgazi, vous monez côté moussoute, au bas théâtre, au bas gag, au ni bilo oignon se beaucoup on a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachene Kitoko, Yomutovain na Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, Tofongoli, YouTube Nabiso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commande ma solo. Ba oyo linga kaba musicien au commande ba on a 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commande ba on a 4. DKM TV ma solo. DKM Flash TV avec Barbine Mongondi, la capricieuse de la presse. Quand on est dans l'opération, ils ont baliboso tomber la vidéo, na biso, au s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois, l'élément na biso bando kota ou bando recevoir et on vraiment en temps réel. Merci beaucoup à notre boss David Ekanyama, papa David Ekanyama. Merci beaucoup. On a confiance au groupe Sabiso. Merci beaucoup à notre caméraman derrière la caméra. Bien merci Maemba Mutosa la image en ezala nenge bozo monango. Merci na bande connaître sur bozo occasion à kolanda biso quand on est na beta cassette vraiment merci na ba confiance bozo pe Sabiso to lingara bino po to yebike bino pe bolingara biso pour continuer ko s'abonner awa bokozala zaman desi vraiment wana tozana commune à Kinshasa to yaki esika oyo ndeko na biso Angelica Madelena auti ko kufa na hôpital o azala ki place yaki ko bota o esala ki ke compliqué moi makambu na minute o batindie na mama yemo wa pe place wa kende ko sala hémorragie mais moi na aza bien mais lelo o to perdre ndeko moko o ya kati na biso Angelica Madelena chroniqueuse monene vraiment paix à son âme ici kozali to wana to kozwa moi interview na bandeko baza sur place et puis boroyoka à propos eloko nini esali ke maman na biso Angelica Madelena notre consoeur atika biso et puis tozonga tout juste après toleka nalote tina kati église na ngai mama tosambela na ya kufila pasteur na ngai papa na kopote na lota bato bakufa na oyeba te eza nini tonde eloko mo eza wana hôpital yango ebotaka yebanda kala esko esali boye ndenge nini ye docteur yango abima na ya koexplike bato ebandaki ndenge nini docteur yango atelema na aexplike bato
de madame Souka Kozwa. Madame Souka Kozwa, est-ce que vous c'est la mango? Oh, je vais te madame le Kozwa. Non, puis nous pour notre madame. Après, il faut que la message est là. Madame n'a pas jamais. Alors, nous avons les travail. Wana afinga yo ni na wona tula mabele kwa pena tula kabela nga mobile nazo répondre ndi ko na ndeka na direct na live mena ko ko suka na ko na bi donc on peut t'envoyer pour qu'est-ce que vous allez là pour n'être dans on a d'abord bagarre na ko ta kaya semaine ba kat na ko ta na ko ko oui na ba ke madame azaki na zemi naebaki parce que l'autre fois tokutana ya zaki na mutuka ngai na zaki na makolo tokutana na ye yo jemi nzema zaki vitesse yo jemi mayo ngai madame oboka ngati baboka fulu baboka mwana ezala raté to seki na biso mais avec na zemi ezaki teke no ya mutu ko kufa boye ka zemi akobota ne pe mais ouais komi oyo moi je me dis toujours baran de zatina te pardon Liwa madame Angélique Téinga pardon. Donc, toko ça la guerre. Tout ce carta boy, toko ta la profondeur té. Bagarre de ça la teke. Toko ta la profondeur té parce que toko ça la guerre. Ya munoko so mninga za la pasi. Total naka, toko ta naka. Liwa madame Angélique Téinga makasi. Déjà la moya solo té. So bagrâce té bazawa. Kameli bazawa, mu wana et tout. Et dans le YouTube. Donc tout na to sola babarezi bazawa et tout. Mara musu to kenda lango za ndenge to luka ki batala biso, to raposa ba chaîne na biso. Net ndo to rato kina na baguerre na ndenge ya solo. Oswana mo na internet olandi na ndenge ya solo, osali na ndenge ya solo. Donc biso to pasa bon moment na Angélica. Donc madame Penari madame Angélica asale belé pour na biso asale belé. Non, madame Angélica est belé. Il est tellement madame Boba na kabenu boza puis boko tala na bandal. Toko sanga na biso nyonso. Na mona suka lango yimtanda. Atona mbongo yo na poche bombango madame obanda bino pena ba dépense. Yo mona madame ngalo kalango fingo te po nini so la fingo ko secret na yekanga mangala mbongo bola muneleke belé na bana ko bonka la mission ndi na yebaki na ngai. Non madame dernièrement benga Fenek avec un chef Fenek. Eloko luka na madame Boma. Nebisi madame Boma au moi là tu as tout ça nyenge internet et la bien et ne boliaka et tout mais il faut dans la réserve tant olo bagabani donc on a changé numéro na WhatsApp na comme madame numéro na sikango et tout donc ba consœur ba confrère ba diaspora teto mekape ko tchano la se muni ba guerre neti liwa Angélique betinga la kokite pas solo te ba guerre ba biso ba comme sango ya solo biso ba comme sango ya solo neti ngala to sa le miso dernièrement na bino anniversaire nene to bengi Carmel Odia pona ka kwa mise galerie ba seka la bango la banda ko sa mo ambiance mais du fond de moi na la rancune te na la guerre moto na ko sa na ndeko langa prévenir que Karine ba te na Angélique mais tane na komi ba mona fulado na perdre. Donc ça passe qu'au père de madame Angélica Natao tondima qui té mutaka ko bota bébé wana tikali ça fait vraiment mal. Je vais conscientiser tout le monde. Tolinga la pardon, évitons nos querelles et ça la ya motema te ça lonka ya munoko to luka mbongo. Et ça rappelle que ya makasi ko lukela baninga malade jusqu'à ce point. Donc madame a choqué. On a tonga data immeuble deni faut. Par la guerre azate. Madame a choqué. Madame a choqué. Parmi batu oh netinga na ba madame Angélica demtala sang madame Angélica Jérémie Lemba. Madame c'est kana bana mamba ba misika to soutenir Karine. Jérémie Lemba mutala sang madame a bisanga fene ko sala musano kitoko mais il faut au coach qui professionnalisme il faut bâtir ça bilo donc encourageant na mambo belé alors et mon fene ça lango boy non dans la joie suka to ko to sala ka nzemba bana mambo wana donc na ko kati voilà vraiment bino mbo tu ko ka ba interview ya bande ko vraiment esali pasi ngana betaka c'était na lobaka ba guerre YouTube oyo na lobaka mikolo so jour musuto olala to lamuki boye bakangi YouTube et yo bebisa relation na die merci osuka wapi tala ba retomber lelo ebele to moni wana ba lele bosoka bango bazo avouer bango balobi madame limbisa biso madame ba guerre YouTube likolo no sko guerre YouTube muninga ke akena babilo no mona mutema ebisanga siko ola musae posenga ebo limbisi madame limbisa ngaki ba guerre YouTube te
te to ba guerre musu to sala photo yebaka elele o madame Angelica aza suna biso te madame Angelica aza suna biso te ba vie privée na biso to koma ko beta ngo na télévision pourquoi oyela biso vie privée na internet po anini osomba Jeep osomba ndaku osomba iPhone osomba gibo pona mona na ngana no te ba guerre YouTube ko mundela YouTube apesa mutu moko boye mbongo to afutaka mutu moko boye mbongo atongata mo 3 niveau mo 4 niveau na ko finga batu na ba clash na mona te tant to finga naka lelo madame Angelica azate ebele ba olela ebele ba le madame ezali na ngo guerre YouTube madame ezali na ngo ba guerre solo te ayo côté madame oyo côté to kwa mitina niveau to ko bwaka na bambasu to monaka awa ndeko na biso Evelyne Kamo Lopez Evelyne akufa ka boye po ani ba guerre to memi yango to longwela na TV to memi yango na vie réelle to ko mo bwakela na bambasu ba PC elelo oyo ba retombe ko mo kwela biso to ko mo senga bolimbisi nzamba limbisa biso daki ba guerre YouTube ya ba guerre YouTube te eza baguerre YouTube te siko lelo oyo boyebisa ngai bato basolaka te na madame Angelica est-ce que bakozala mesure ya reposter po to moni bato musu pe na soni pe ba poster na bango ye ba poster na bango na soni po lo ba ke non YouTube etambola bongo te YouTube etambola bongo te ana bato mususu o bazwaka makambo ba changu na motema to kuyokani na biso finga na nga finga nga meto solola mena kata motema keto ane zakaka to na mono no baka diabeta nga ndiga seke muto nga na yeti na ti mena sa seke ka assembler lo kwa to solola ka bien na kenda ka ne ka bongo mena motema eloko asala nge shokanga to moni bele bayona ba kokolela te ebele bayona ba kokolela te bazu pona bango ko eza normal mutu mo ando tseso mal à l'aise aza souté elelo Angelica atiki bana na ye atiki bana na ye mikie pona ba guerre biso tolo bango za ba guerre YouTube po eza na bate bele o ba yebaki Angelica za na zemi mais biso ba ebele ya biso batu ndeti ba biso to ebele mso te ke madame aza na zemi mais to yoka kana biso kana ninga sala ka be mission na ye ninga sala ba makam na ye biso to yebika madame Angelica za na normal tout ça là mais il y a des gens o ba yebaki ke madame Angelica za na zemi et lelo o ba ko surprendre biso liwa moko bumba la moko ba benga biso ba komela biso ba poster biso ba sela biso ba live ke maman madame Angelica azali susuté tellement na bolingo to wakanango to s'organiser ki to bengana ki ba journaliste nyonso to kutana ki wana na commune ya Kinshasa to kutana ki wana na commune ya Kinshasa to meki un peu ko solola to meki ko sala moi réunion moko a mukie mais solution ezwami te po il faut famille baza na liloba famille ba loba to za la collaboration na famille to meka ko yeba ndeni ko sala pona ko longola bembe na mama emo ko ya na hôpital ya 50 pona honneur ya ndeko na biso mais tellement famille ezalaki te to vandi to zeli to zui suite te nde to panzani to kobenga na susu to kobenga na susu pona ko sala réunion to eba eloko nini esengi to sala biso ba journaliste pona ko honorer ndeko na biso soki esengi to longola ekuna to longoli ekuna to yena na 50 pona honneur ya price donc merci beaucoup na bandeko nyonso bozalaki wana to lela na ba o lela to sepela na ba o ba o sepela donc to yebi ke lobby eza fête pona mboka na biso mais madame Angelica décevoir biso lelo mpe a sona mape makana kimia parce que nzambe nda pesa kanzambe nde azwaka vraiment bandeko nyonso bozalaki o bolukaka ba rando na baninga eza leçon morale oyo liwa madame Angelica et alors ndoto ba oyo ba yebike bazara na kati ya ba makambo ya ba ene moko boya ko finga na kaya koloba merci beaucoup à nani Jemima Ibele po alobi ke yeba guerre sala na YouTube ya kana ba guerre motema te donc ya ngo ka to yeba na to sa kombo to sa ramamba ninga ezala ka ba pété tout ça là mais ezala na motema te donc félicitations à toi ndeko na biso vraiment merci na bandeko nyonso bolandi biso bo s'abonner bo partager bo liker bo commenter ba commentaire na bino de pesa biso courage ya koyali susu liboso na bino so ezamba liboso tombe na vidéo na o s'abonner ou appuyer la cloche de notification chaque fois belément na bando kota o bando recevoir yango vraiment en temps réel. Merci à notre boss papa David Ekanya, merci à notre caméraman derrière la caméra Dieu merci Maemba, merci à toi Priska la guerrière TV, merci beaucoup à merci beaucoup à Nano Mujingala. Merci à Patrick Munda depuis Istanbul, depuis Turquie. Merci à tout le monde. Bandeko Bolinga Biso Biso Petolinga Rabino. So na boire rayo, na boire rao souté. Vas-y comprendre que makambo. Po ezaka musala tant utaka na banda ko pe to yaka pona musala le kwa yo kindaka kayu ninga pe o ezaka kayu na donc faut to pesa musala baninga respect ce qui nzamba zongi te to mona ni kaka na même numéro. Bye.